520 giga asalioni bino bato oyo bino boke bana mwana mobali wana mwana mobali za demo botika fana nenga fandi wana po soki akolobaka munoko moko un jour akubenga ta congrès moko bo awa soki bino bosali ka carrière na ko bokotanga ko mona bino soki bosali ka carrière ya konyata na UDPS boye ba ke jour wana ndebo komona ke te ya solo Jean-Marc Kabunda comme si biso na pouvoir le to ko tambola l'aise na mboka oyo biso ba peuple congolais to ko tambola l'aise par rapport à que Jean-Marc Kabunda comme si biso na pouvoir po soki Jean-Marc Kabunda zate soki to na chiba la ba bendia ka mukebo premier ministre akini atiki biso bino bolobaka trop bolobaka mingi bajalelo mais to moni ndeko Kabila ya opposé nde ba acte cortège wana vraiment bino baki azana cortège te et puis matricule ba comité na président de la République qui dirige qui Kabila za un jour ata jour moko Kabila ko zongo susu makolo na pouvoir que na mboko ke tazo postuler te. Fidèles internautes, amoureux de cette émission, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique culturelle présentée par Doriane, autrement dit la fille intelligente, Mbotena Bino, Bino Bozali Bakoya Kolandangai, Tikaite Nzambe Alola Apambola Bino, Namabotena Bino, mesdames et messieurs fidèles internautes, donc avant de continuer qu'on s'oulander, on va toujours s'abonner massivement à Rancy News Télévision, il y a Maman Rofi Moufouassoni, la patrona, et Papa Joyce Mbouyi, le boss de la chaîne, et Papa bienvenue hier, Bambo Tebele, Diego Doria à la caméra, Mira du côté montage. Fidèles internautes sur Ara Kosolana Bino, tout le monde est entré à président de la République na Sénat, donc les prédécesseurs président Kabila na Sénat Mbutu et Pesaki, Tosola Momuke parce que tout ça na moko ya bandeko ya IDPS au Tokosola, Mbutu peso de ka au sang ya IDPS au bazo senga que de part ya ndeko Kabundu, tout le monde peut réaction ya bandeko ya Goma au bakomaki badingi Kayente batuni Kayen wa Piabel au balobaki na président de la République donc donc on soit vraiment maïbélé à travers cette émission bandeko balandi na sanga mon côté na plateau na lobaki na moko bandeko IDPS on a zoloba na kombo a Eli on a lobby bonjour bienvenue. Bonjour monsieur journaliste. Merci beaucoup ya koyamba na masolo na biso to solo kana ba bandeko bana nyonso ya mboka Congo bazaka dibaku ya kolanda mais moi un mot gentil na ba téléspectateurs bandeko ba kosa susu dibaku ya kolanda na mokolale te nazo pesa bandeko nanga nyonso bazana posa ke bala nanga mokolo ya lelo ndenge to solo bona chaîne na biso na pesa bango merci beaucoup vraiment ba fongola miso pona ke bayoka ke makambo mboka ezoleka ndenge nini oyo zana kati ya koleka na Congo par rapport à mituna yo kotuna ngai pona ke na répondre bango pona ke na ba nyonso bazali banda ba nyonso bazawa pona ke ba sepela ke te mboka na bango eza déjà na mouvement. Merci beaucoup Ndeko. Moi mutu ezalaki atango Ndeko Kabila kotaki na Sénat balobi Ntambo Mamba Telemaki Janine Mabunda Telemi alors que bango bazali kolona ye to moni pe cortège on Ndeko akotaki nango mais bandeko IDPS polobaki awakende ko Kabila babotole ba soldat babotole batu nyonso alors que aza kotambola nango balobi ki dirige ki ndenge cortège o Kabila so tambo on dirait des présidents bazana kati na mboka oyo par rapport na yango likanisi na ezani. Merci beaucoup pour la mutuna yo tuningai. Atanga ipe moko nazalaki pe na palais du peuple. Mais c'est Kabila akotambola na teni moko na chef de l'état te. Bato nyonso bamona kindenga atambola ki soki bato mususu balobi bilobela ekozala ba infiltrer mususu ba yina kati na biso. Po bazo makambo biso tokoloba so to répondre po bamona ke te bangwana balobi bangwana bafingi bangwana basali boy. Parce que de pouvoir ezalaka iloko moko boye kaka nzamba pesi yo motema. Po mutu muso ko ni makete to bomana to bomana. Lokola pe biso pe le père akufaka tikili biso ka étoile ya kete pouvoir ikokota kaka na kacha IDPS ndenge nzambe omoni nzamba sali car pouvoir ikotika kaka na kacha IDPS. Tango akoti Janine Mabunda amiebi place na été. Aza deuxième personnalité pona Congo. Ola nanga. Tamba mwamba miebi place na été.
pona ni moni Sami Badibanga ba sénateur mususu ya nani MLC FCC nani MLC na ba parti mususu ya ba pona ni batelemaki likolote ba mi yebi place na bango po ye aza sénateur en vie ya aleki batamba mamba aleki Janine Mabunda te aleki Sami Badibanga te Sami Badibanga fandi po yebi ke na construction tolongo lokuta makambo ko solo ezala kaka clair ce qui montre que oyaza deuxième vice président de l'Assemblée nationale oyaza premier président de l'Assemblée nationale ya Seni azaka ka likolo ya sénateur en vie bango basala querer amiebi place na été c'est-à-dire que na kingati tango bagenda ka kuna babeta ka bango sote bagenda ko fuka maka boye eza iloko moko basala place na babeta ka mutu na sek rais kabange bazolo bapona ye mais iloko siko bato ba moni Sami Badibanga sali bazana kacha okama bakamoni ngana zalaki place onas na ndenga zokita ba fongoli nani mwa nani moko bolokola marka ya papier mouchoir babimisi banderole RDC na ndenge bawala ngai na moni yebiso de telemi musika tokendaki na lire ya kete to mona ke akolo bamba bia koloma malamu mais tango to bandi kolanda na ba télévision ba mususu ba lobby a lobby kete azali susu na pousa ko na pouvoir te ils ont un problème te mais ndenga za wana yebi kete ba 5 mois na ye ba 6 mois 10 mois 15 mois ici koki déjà akokende apona pe na famille na ye 5 personnes ye na famille na ye na bana na ye bakokende bazolo babino bande ko ide pes bozo rêver parce que cortège on ndeko Kabila zaki nango tout télémanon à côté à cortège bino bolo bara trop bolo bara ming ba jalelo mais tout monde ndeko Kabila ya opposé des ba acte cortège wana vraiment bino ba ki na cortège et puis matricule ba comité na président de la République qui dirige qui non Kabila ya ki vraiment na plaque na ya président de la République Kabila Zobanga ayebi ke pouvoir commis déjà na Félix eza déjà na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kabila ye na plaque ya yeba komia ko ya présidentielle te Kabila ye na 4 dip oya ye nango ba onyo so na ba tennis civil ba sécuriser biso to moni mbila te nazala ki place wan ngai moko nazala ki place wan tango zo po se joko na Assemblée nationale ozo na bambi soto ko yala ba muru so ko yala ba police soto ba FARDC soto ba PEM ozo na bato no vraiment bien versa balati bakotika le libano papa sécuriser mitokone aye na 4 dip siko e ba mususu bazolo ba bilobele moko boya pamba ya buzo te Kabila za un jour ata jour moko Kabila ko zongo susu makolo na pouvoir que na mboko ke tazo postuler te akotia libaya te po biso moko na muntu akoli biso na kati ya politique au exemple vraiment diplomatie politique bon makambo ya suffrage indirect wana oyo bande ko FCC bazo kanisa soki lelo penza ekwe ndeko Kabila pa ko kozonga na pouvoir Kabila koko akozonga na pouvoir te bango makambo o makanisa bazo kanisa wana peuple azate nazo zongiso na ngo ikasa njauti ko lobakete ba président de la République soki tolinga tokenda na construction o ya bimisaki balobi ke biso nyonso to banda kozonga kaka ba président banda ko pona babanda ko nyama na Assemblée nationale ba député babanda ko pona bango makambo nyonso babanda ko benga bango pa ba député tangu biso to rezona to libike mo sava ba zonga le 15 mon biso tokenda ko visiter bango boma député tika police police ni mtaya sécuriser mboka babangaki le 14 Janine Mabunda na batana na ilukamba babengaki ministre intérieur Gilbert Kangwen babengaki nani numéro 1 ya ville Kinshasa Silvano Kasongo pone ke acha sécurité ya makasi na palais du peuple ezala ki pona nini parce que peuple azaka peuple eza bande kwa IDPS to peuple bande kwa IDPS wapi monde mobimbo Kongo mobimezaka bande kwa IDPS peuple congolais awa na IDPS Jean-Marc Kabunda 520 nana lobile kambote tolongola ka jour lobi pona le 9 awa lobi ke te nazolinga na bamona kete peuple aza aleki bato baza na Assemblée nationale ndeto bimaki mais le ti lelo biso to ko bimisusu na nzela IDPS ko pesa monde d'ordre te ngana za combattant na combattant te tono loba na combattant ya peuple congolais nazo sale lit na ngapona ke nazo bénéfice biso ba peuple congolais to za la l'aise. Et c'est que tout ça, les litres, que yo nangai na ye, tout ça vraiment en danger. On est à la gâte. Et c'est que les bisons, tout ça vraiment na vie moko boya kitoko, ya malamu. Batonyo so zomo na bazolo balo babilo bele belo na bakokende. Tozo kende po biso toza na justice na mabuku na biso. Et loko eleki justice na mboko ekozala te. Bilobele na bango nyonso bazolo bakomata ko kitai to kanga ye to sale bo to bisa ba monsobo to bisa construction boy to sale e ko sale le côté biso ba peuple ko to beka le côté biso to tomboki to nyati na balabala nani ko le biso makasi bakokima kuna bakima ka ba yebi ninga bakima ka bakina ba mituka
tobotela bango tina ba carte na bango biso ba peuple congolais tobotela bango tina ba carte no bande kwa IDPS na brutalité na bino nde bosala rabo biso toza bato IDPS te muntu ya bokola ki biso asa kufi oya zui pouvoir aza peuple congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza peuple congolais aza muta IDPS te mais na parti ya koli na IDPS mais lokola vandi déjà na kiti aza muta IDPS aza président ya Congo mobimba azokamba biso nyonso bikolo nyonso azokamba biso nyonso bato mususu batika koloba makambo ke bato IDPS nde basala bato nde babeta ka bato nde bazikisa ka bato nde basala te eza bato IDPS te peuple congolais bon moment que te parti ezana makasi ezana nguya biso ba peuple congolais biso nde bato tosala ka makambo wana eza makambo ya keteke IDPS asala kini biso ba peuple congolais batika kolongola makambo bango bazotiaka kombo IDPS na monoko wana te mais un jour tango komona kaka na tongo la muki oyoki ata secrétaire à parti mwana bute alobité président aïe à parti Jean-Marc Kabund 520 jika alobité au monika peuple yango moko to soulever to nyati na balabala makambo na balobi to tomboki yango makambo na balobi siko boloba nini bokolo ba pesi biso information na butu na se ça politique ma politique est à la KBB to maintenant du solo à IDPS balobi mbutu au sein à IDPS ya Jean-Marc Kabund balobi IDPS des ordres comment est-ce qu'un fédéral a kolinga balongola mon compte local Jean-Marc Kabund donc ça ko circuler qu'est-ce qui se passe au sein à IDPS pour balongola wa pena assemblée nationale bien na kati parti na ye na kati parti na ye aza président ayi mais mikoloko ya oyo avwa tokoma na ba 2021 ekozala pe mwa bilili moko boye awa na parti ya IDPS ekozala ya azaka président ya parti po président muso azate eloko bino bozo bosa na yangwana na yebisa ta bandingo na biso baza libanda muntu asalisaki ba élection apo bimisa président ya parti aza Jean-Marc Kabund Paul azalaki secrétaire ya parti ya IDPS Congo mobimba azaye lelo yende muntu atindi biso tina pouvoir yende président ayi ya pouvoir ya IDPS mwana bute secrétaire siko nani muntu akokotisa diabo na sekete ya kolonga akolonga par rapport à quoi asali nini place wana iloko 520 jika asali akolongwa aoke wapi asali nini muntu amemi biso tina pouvoir akufeli mwana na ye babomi mwana na ye pa bantu ape perde babomi mwana to mibisi mwana na bondeko awo toke na mwana ti na fikini tolongoli mwana na fikini na nete ko kunda mwana na kikoli tozongi toleli na fikini aleli apesi biso merci biso ba peuple congolais to sepeli akini biso te azakaka na linga makamba peuple congolais mutai biso yo ndenge nini naloba nini nazaka mutai de pes po bomba ya ko bomangaki na kombata nazo banga te ça combattant fois naza kombata ça na problème te na banga ka te po na bunda kaka Yangwana toujours le des ordres au sein ya IDPS au bazoloba par rapport à ndeko Jean-Marc yo suko oza koloba nini par rapport yango o expliquer biso mais un mot par rapport à la situation ezoleka bandeko na biso bazo sala ba makambo wana po na kotanga bango na bilili boete bazapeka na kati na biso pe bazaba konzi mais batika biloko bazo sala wana po soki bango baza place na ye un jour où les pères étaient baoba adaye bango balinga ba supporter te po bazana lokoso mbongo balinga ki balia mbongo mbala bon o mbele IDPS kufikala mais otala mutazana volonté na ye mwana na ye babomi atikali aséguriser biso comme si na pouvoir na batonyo sozo yoka kete to diviser FCC na lamuka et MLC tout ça tozalaka bango nyoso ensemble pone ke to bunda tozo Congo na mabo ko biso ba peuple congolais Jean-Marc Kabund asali bango nini 520 jika asali yo nini bino bato oyo bino boke bana mwana mobali za demo botika fana nenga fandi wana po soki akolobaka munoko moko un jour akubenga ta congrès moko boy awa soki bino bosali ka carrière na ko boy kotanga ko muna bino soki bosali ka carrière ya konyata la IDPS boye ba ke jour wana ndebo komona ke te ya solo Jean-Marc Kabund komisi biso na pouvoir le to ko tambola l'aise na mboka oyo biso ba peuple congolais to ko tambola l'aise par rapport à que Jean-Marc Kabund komisi biso na pouvoir po soki Jean-Marc Kabund azate soki tozali na Chibala ba bendia ka mukeboy premier ministre akimi atiki biso siko tango tikali na 520 jika eza problème bo bande ko créer ba makambo moko boite Kabunda kolonga asali nini mama journaliste tunanga mtu na bieko Kabunda asali nini eloko nini asali aliem bongo ya parti on va créer ce qui deuxième nini wana bazolo deuxième nini Kabunda ko créer
bauti konome awa deuxième partie au sein IDPS te wana eza kaka eza na sens pona koloba eza na sens wana eza na sens yo ndenge oza boye okozala moto ya IDPS lobi nga na ye kobotama na nsima na yo nasali mpe parti na nga nayebi ke yo nga nazaka na nsima na yo Sylvain Mutombo aza moto ya IDPS aza na parti na ye te Sylvain Mutombo aza na parti na ye te mais aza allié na IDPS ndenge pe soki jamari kakabunda asali ba parti na ebele donc ezobelisa bango mutu po aza mutu aza populaire ye moko andimaka nanu kolela ya bakombata kolela ya peuple congolais kolela ya bamama oyo baba veuve ye moko azwaka bacharge nango soka yoki ke hôpital tel bato bavandi kuna baboti baza 10 15 5 bawe bakufi baza boy asalaka makambo nyonso asilisaka sikoyo kaka lelo olobaka te Jean-Marc Kabunda akolongwa akosala boy par rapport ya nini moso nini eloko nini ya sali mutu akomisi na pouvoir asali eloko nini. Merci beaucoup Ndeko Eli, merci beaucoup fidèles internautes amoureux de cette émission de tout laboratoire à Kosolola. Balobi mbutu au sein ya IDPS azali moko pe ya bandeko ya IDPS yango tongé tout na avinae na cadre ka Kosolola tomoni Ndeko Barnabé Kikaya alobi coincer Kabila signifie neutraliser Tshisekedi. Pona yo koyi koloba nini? Bon eza makambo mboka kotuna yazo tuna wana atuni kaka bien atuni mabete. C'est-à-dire que so ba coincer Kabila parce que Kabila il travaille avec FCC Cash donc Kabila Tshisekedi. Ce qui va coincer Kabila makasi ndenge bozoloba déjà quelque part peut bozo neutraliser Tshisekedi on a point de vue et tant que au moins na mboka au sosoli onde biso soki tozalaki na posa yake toko coincer Kabila makasi biso nos tokoli na mboka Kinshasa oyo toza bapaya te. Na 2011 na triomphal le père ayebisaki biso que jour parti ya IDPS ekozwa pouvoir banguna nyoso ba diriger mboko esengeli bazala kaka na mboko bamona ndenge Kongo ekobonga. Félix aza na problème moko na Kabila te azowele na yini ako coincé par rapport à ni bato bazo coincé bazaka ka bawo bazana bango zinga soki bato wana bazo bosana tende ko nanga uchukutuna mutuna wana soki bato wana bazo bosana bayeba discours Kabila uchuko asalaki soki na ba 2014 2013 donc c'est là déjà nango na mémoire na mutute so na tala na kotala ngo bien pona zalaka na ba testament na kotala ngo na ba discours nanga Kabila lobaki ke so na zana 15 personnes ya pamba na kosala makambo papa nanga bandi osala peuple congolais nyoso kolinganga eza bato baza zinga na ende bato bazo bebisa eza ke biso toko kwese Kabila toko kwese par rapport ya sa pesa biso pouvoir parce que le pouvoir eza iloko moko ya kosakana nango te déjà Kabila bino pouvoir akabité biso tozi pouvoir toza ba peuple congolais toza majorité na Congo mobimba akabi pouvoir en toke na élection ba poni Félix Tshisekedi président wana eza kokaba ata yo moko wana eza kokaba te comme na biso na tozo ke na biso malembe bazo signaler biso na suka émission na biso to beta moi moké lisolo à 2023 tozo chité ozo pesa mbutu o pe bande kwa indo pesa bozako loba beaucoup continuer na pouvoir si qui nous soit kozonga alors que bazo ba pe lisolo violation en constitution normalement l'élection pe foué salema par rapport ya nyonso wana étant que moi na mboka moi na Congo moko pe bande kwa indo pesa yo par rapport na yo point de vue nos amis bato wana bazo mi tromper bango moko élection na 2023 élection ezate pona ne tomiyebi nombre biso ba peuple congolais tozate wana bozo violer constitution tozo violer constitution te chef de l'état yebeke ba peuple congolais nganyoso baza otate ba paya baza ko abima président de la république ka peuple wana nde vota qui donc ndenge wana ndabimi la président maintenant siko lelo pona asalsa élection et singa kaka que bato ba ki na recensement et recensement est bien pona nini Mobutu asalisaka recensement na mboka oyo tomonaki ba papa na biso babutaki biso bazalaki na ba carte moko boye ya kala ya moko carte moko boye donc na sina bosani ba carte na ba koro ba landa ngai na bato bazana ba pays étranger ba yi ba carte wana esengeli ba oui carte d'identité esengeli ba ça recensement to yebeke biso ba peuple congolais toza combien pona que to le kana élection mais nani ba salaire recensement te pona que to yebeke biso ba peuple congolais toza 500 toza 1000 mais on le bakaki toke na élection ezalaka yebeke ti lelo bafutaka chef de l'état bafutaka yete ndenga za wana bafutaka yete
à cause de salaire papa moulière pourquoi na lo lenga wana ba votaki biso wana soki toza ba 88 ba 87000 ke habitants donc chef de l'état boyi bilo lobi o eza nombre ya ba peuple congolais te azolinga kaka yeba ko bandela kaka États-Unis ti na Afrique ti na Congo basa élection normal. Et ça le problème te attention que tu as 10 ans. Ça le moment on a début à mandat na eso que ça 5 ans, sali 5 ans à 6 makambo à sali élection, so que ko zo continuer, so que ko zo dem so à remplacer normalement. Si ko so comme tana remplacer aya ko bandeli so na makambo resasma. Et sengeli biso to sala mo poto to tika mala moko exemple. To tam so to sali se fisko resasma. Bao nyonso basimbi wana bao ba nyonso baza kota ba ministère intérieur ba mama Toumazeze ba Gilbert Kangwende ministre intérieur soki ba tie ba mutu ba salise recensement wana simbi et sili to miyebi ke biso ba peuple congolais to za autant tant que to sala sélection po muntu ayibe ezate po biso no to miyebi ke lelo to za autant nani muntu ko yiba ba voix ya mutu mususu achele mutu mususu eloko ba so sala beno ba mutu eza ko yiba ba voix ya mutu mususu achele mutu mususu yeba ke Tshisekedi bimaki président en 2011 le père était ba uba oye kaukakate oye azana mabeli abimaki président en 2011 bazuva ya mutu mususu bazuva na ye bacheli mutu mususu abimi président par rapport à batricage ya ndenge wana nde toboyi esengeli tokende na recensement bino ba diaspora bazana poto bino ba mama bino ba papa bino ba jeune bolanda ngai boza mokili mobimba esengeli bo appuyer tokende na recensement to miyebeke toza combien tant que to sala sélection to sala recensement esili tokende na moment élection to yebeke te. On va voter pas 10 personnes, on va voter pas 15 personnes, on va voter pas 30 personnes. Élection ko leka malam. Et c'est la élection qui moyibi wana to linga ngote. Lokola oyo, uyebi ke combien de fois il dépasse so kanyeka ka ba élection. Banda 2011 il dépasse bando kanyeka ba élection. Babanika ko boto la ka ba vana ba kabila batu. Merci beaucoup Ndekweli, fidèles internautes amoureux de cette émission to comme nabiso na suka, moi liloba par rapport à l'émission un mot de la fin. Te naza na liloba ko loba te ngai naza motokliso ya UDPS. Na limité na fandi na ngai nazo pesa bakozi na ngai nyonso mbote belé nazo pesa bandeko na ngai nyonso baza libanda mboka nazo pesa ba diaspora nazo pesa ba nyonso bazolanda ngai libanda mboka na pesa bango merci beaucoup na ndenge bazolanda ngai bazona kacha kotuna na kacha téléphone ndenge bazomona to changer nos paroles nazo pesa président ya parti Jean-Marc Kabunda 520 JK nazo pesa merci beaucoup ndenge azomema biso kaka ndenge boye to sepela tozolela te to ana problème te tozo pesa secrétaire na biso mwana bute Augustin na pesa merci beaucoup ndenge azokanisa biso atati lelo lokola bomoni bache ba podium libanda ezaka ko kanisa bawo nyonso bakufaki bawo bazikaki na kati ya permanence na pouvoir ezima passer ezaka na problème te mais tozaka na kolela bango nazo pesa bandeko na nyonso merci beaucoup na ndenge toye to sale na to changer na bino parole boye. Merci beaucoup Ndekweli, fidèles internautes amoureux de cette émission. Balobi Bosala toujours scotché branché dans Rancy News Télévision. Merci à Diego derrière la caméra. Papa bienvenue hier. Maman Rancy Moufaso, Nida Patrona. Papa Joyce Mboui. Merci à Mira Dikoto Montage. Merci à Minata Dandou Muchumba. Merci à vous, Bandeko Balandi. Bosala Kakawana, Bosabone massivement dans Rancy News. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.